heureux de vous savoir nombreux, chers amis téléspectateurs devant vos écrans. Bienvenue dans votre émission Réconciliation publique à la chaîne Abino, la voix du peuple et puis couleur télévision, Tam d'Afrique, na bandero sur Kinshasa. Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude de vous dire que cette émission, c'est une émission juste pour nous sunga bandeko na biso bodota la biso partout dans le monde ezala awa na Kinshasa na couleur télévision pe na libana la voix du peuple. Nous voulons to diminuer to il y a divorce, to lingi to diminuer to il y a ba conflit, il y a ba ennemi à la kati il y a mokilo à travers ces plateaux to celibino. Donc bandeko na biso ta la biso ozana moi si to mobile ozomo ke mariage nazo ke na divorce et que ozana espoir que ekoriko ke na divorce te ke ekoriko toujours ko bongisa quel que soit les problèmes que ato salaki ma benini au moni que ozako mériter seconde chance et pas un partenaire na yo contacter biso ozana frère na yo to na sœur na yo oyo boza même famille mais bobebana parce que likamuri les cas ateza grave neni contacter biso oza na ami na yo d'enfance oyo bokabwana pona likamuro boy et les cas ozomona que en tout cas et ezo senga fo bobongisa malgré l'inko yo kayote contacter biso et ensemble avec notre équipe il y a réconciliation publique Toro Sungabino. Et puis je tiens à vous remercier bandeko tout au à travers le monde au Boyambi conception oyo réconciliation publique nakati il y a ba télévision na bino. Merci pour la suggestion na bino, merci pour la soutien na bino pour que tout mais encore ça encore plus mieux dans le programme tout présenter à bino na YouTube. Retrouvons-nous juste après cet élément pour que tout démarrer émission na biso. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on venait de vous l'annoncer au début de cette émission Réconciliation publique, comme Toyib Sarabino toujours que les espaces au Topesi na Bino Bandeko Boza à travers le monde depuis Boza na Kinshasa Awa, Boza na problème, Boza na posa ya réconciliation et na Itali ba mariage, Tobaki que Toyé ko sauver ba mariage parce que biso to moni que divorce eza et loko moko yamala muté, divorce eza ko détruire lelo surtout bana mingi bazana ba balabala lelo bana mingi ba se désorienter na vie à cause il y a divorce. C'est la raison pour laquelle biso na réconciliation publique tolobi il faut tout sauver ba mariage parce que tout est possible à celui qui croit et rien n'est possible à Dieu. C'est la raison pour laquelle tozo senga na bino bozo tala biso ozo sentir que mariage na ezo kende sur na point na nzela divorce pour contacter biso na ba numéro to tché awa na au bas de l'écran pour que tout son abino aux appels na ami na yo frère na yo oyo bokabwana parce que les kamour et les cas entre binomi balé boluka nini ya kobongisa simbate mais tu penses que il a encore temps il y a que se réconcilier na frère na yo na sœur no to na mi na yo. Voilà l'espace vous est donné pour que toloka ko réconcilier bino. Pour l'histoire au total ça là dernièrement je pense que nenge to ebisaki bino réconciliation eza loko yo et c'est un travail et c'est un vraiment batu ba s'imprégner na problème mango surtout que 4 ans ils ont la frigidité, ça demande vraiment beaucoup de travail pour que tu ramènes couple et zonga, mais nous tenons comme nous avons promis que tu es à rapport à se réconcilier, nous allons nous battre avec nos pasteurs, avec Batum Soupé to Considara qui ne vient pas dans cette émission pour que tu sunga bango ba se réconcilier. Même dans le même cadre, il y a émission na biso toza na couple moko ba contacter biso mingi eza mobali nem tabenga biso parce que azana situation moko eza vraiment très délicat comme on a l'habitude de le dire dans cette émission et vu la situation n'est commis en tout cas à sali au nyon sur au sala mais moi si aza vraiment décisif à lobby à raison à simaté il faut kaka ba divorcer et mobali a sali tout ou à koko ça les aussi simbaté il y a contacter biso et nous aujourd'hui nous voulons travailler avec ce couple nous voulons travailler vraiment na couple de façon que to ramener bango na mariage c'est-à-dire to le likamba divorce wana et je pense que tant au mobile à kota nous aurons encore plus de détails donc là on a notre réalisateur Shiga Mwamba a permis à aider biso pour que tout côté ça déjà mobile potoyer ba problème ezanine. Merci. Voilà, tozo yambasiko papa na biso azokota pour que to solanaye. Bonjour. Bonjour. Voilà.
Pose en nos places. Voilà. To bandeli ko souhaiter la bienvenue na émission na biso oyo réconciliation publique ndenge to sola kinayo émission oyo nous vous rappelons que ndenge to obsakio biso toujours travailler pour que ba divorce à la souté. Je n'ai pas dit que tu recogagnes ce mais avec l'aide de Dieu, je pense que tu meka pour que tu réussir le divorce et la société. Il y a un problème aux alentours. Donc, d'abord, on s'est présenté dans le déco comme on. Merci. Monsieur Tsumbu Pascal. Monsieur Tsumbu Pascal. Le nom, ils ont déjà Moutaba Congo. Oui. Bakongo ya Kimvula. Kimvula, ça dit des balois batando, bandibu, yoza. Naza Mumbeko. Mumbeko, ah ouais. Na yoka comment pas maman nanga. Baza bambeko, na yoka pas. Et pas na bango, vana na Kinshasa awa. Na vandi na Kinshasa. Marié. Naza marié. Ça fait combien de temps mariage Nabino? Marié, ça fait déjà 5 ans. Marié déjà, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans déjà. Na maman na biso Bahati, c'est ça non? Ok. Elia Bahati. Pour Luka biso parce que vous avez un problème. Oui. Et situation ils ont même un divorce. C'est ça. Tu as une situation ils ont alors. Vraiment merci. Alors, ça fait 5 ans. Tout ça ensemble, madame. Et je travaille quelque part dans une société de la place. Et maintenant, à niveau de Moussala, parce que tout ça une extension dans ma tête. Ok. Et de temps en temps, il faut que nous supervisions Ok. Une semaine et demie, nous avons dit ça, tout ça. Et je vous informe que tout ça très bien, madame Nangaï. Très bien. Courant Penza et le Ramalam. Famille Nanga, famille Nanga, en tout cas, comment le tout ça bien très bien. Alors, c'est quoi au juste? Pendant que la Ramata dit, ils allaient un jour moko. Et c'est un peu de ami. Vers le soir. Tu vas être ami, tu es quelque part, tu vas moi, on a 4 gars pour se détendre. Et ami wana memaki jeune fille moko. Belle créature vraiment. Memaki bango pokaka Bala matadi. Ouais, bala matadi. Basalaga moi décor quoi. Et tout le monde a bango, ambiance très bien, vraiment, très bien. Et maintenant, on a X temps, ça fait mal, mais je dois le dire. Il y a aussi le temps où Kabouani, on s'est retrouvé avec une fille. Et en tout cas, j'étais emporté. On s'est retrouvé na une parmi bango et tola la guinaye sika moko comprenez tout ça ba humain oui les kaki et na tongo tu vas ko kabwana to kabwani na kabela ki kutupe mbongo na pesi mbongo aki c'était vraiment bien to kabwani et maintenant on a continué qui ces jours là après quelques jours na zonga ki sasa tant on a zonga ki sasa na continuer bien musala nangai, na continuer bien ambiance nangai, na madame nangai n'engé salaka. Et maintenant, et ça lui moi tant boye, na quitté sur maternité, ça fait, c'était je crois 2 mois boye. Donc na fille wana, et là au moins ça l'a n'engé na biga que nous ça n'engé kaka, et là ouais les gars n'engé salaka. Et na coup de fil là, na comprendre coup de fil oh non ngai tel, yo. L'émission avant muke na kato maloba tango bo bimaki na ye et comment il libala bon et comment il relation amoureuse to bo suka ikara nde bo bimaki ne jour wana non to suka ikara wana to
bazaki ça dit nibisa bazaki prostituée to baza bana ndako kaka bon ambiance prostituée comme tel te bazaka bana ndako mais la moi ambiance tout ça OK moi ambiance OK donc là bobimaki na ye opesi mbongo na yake na ye puis isuka na nka wana et puis aujourd'hui qui ça ezalaki te peut-être pour na kata procédure kabila qui était là ezalaki na ye tout ça na c'est ça qui na kabila qui mbongo et puis et il s'est fait que après quelques mois au Bengo na Kinshasa après 2 mois ayo benga ngai no tala bona boye ngamu tout ça qui na yo a détaillé ma nyonso j'ai compris non ouais Isaïe non nazana retard na yo bona boye tout ça azana zimi ouais ça fait 2 mois ngo na somo na ba cycle na ngai tout ça vraiment j'étais troublé très troublé tala quand na madame na ngai vraiment na mona quitté na salanine et na lagi peut même na moi ba doute OK moi ba doute vraiment na bino est-ce que Zaka Kapo peut-être abimisanga mbongo te tonini tout ça na garde qui maîtrise na ngai on a mon épendingi ya websa madame te malgré relation na biso na bino bilo boy bakinda na ngombango te fona zo temps na ngai na zo ki pe temps ya kosola na ba mina nga mususu et puis même na ba membre mususu église na ngai je peux pas passer un mot conseil tout ça mais moi ça moi sinon ndako ya bagino ya ibe lokote OK on a mon qui moi website na vite pour ezala gite et au sala que toujours na kata musala ndena kita matadi tant kiti matadi na sala que fort moko na luka yetu kutana na mine ba démarche pas au sala que tout le monde ni naie amiki ko expliquer ngai que non tala boy Nabi bon, ça va, premier saté. Et maintenant la fille, avant d'aller pas tante naïe, et pas tante na avant d'aller tante na remarqué bah le réunion soit na maman bazemi tout ça. Tante a fâché ma belle bien en tout cas n'a parlé dans la sauté. Maman bazemi faut lukam kolo nango, zemi boka ma pas mkolo nango, lukam kolo nango. Ah c'est porté zemi naïe, donc en tout cas na li sauté n'a parlé nango. Alors bon, na monnaie sur le bas salaté. Tellement na madame tout ça les 5 ans presque hein tout ça bota tenga na bino ndenge fio ebisinga likambo yo na me maona na ndenge valem na tala nan donc si on comprend bien parce que bandego bazotala biso il faut comprendre ramaram des okinde ozana moi sinon bo sali 5 ans bozo botate pourquoi et bon ça l'examen moi ça a un problème c'est qu'est-ce que le médecin dit pour que Bobo tate pendant 5 ans de mariage avant de balancer tout ça l'examen prédiction na biso ba résultat bima positif que yo robot taille pas robot ngana za bien il est pas ça bien OK et au ça là que yepé à l'andela ba traitement naé ngapé na l'andela évolution nanga en tout cas problème mo ezate mais tant que ça là ba mikolo wana to yeko mona biso to bibo isa ma nzambe mtape ça bana en tant que ba chrétien to ba non to désespéré parce que toi na ba témoignage et belé vraiment que monsieur ba ça là 5 ans ba 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans et puis ba robota to garda qui toujours espoir na biso que un jour to robota. Donc pendant 5 ans, vous vendez bozo concevoir, mais couple ils ont un problème. Moi si que ce soit même dans les familles, et créer un gros problème que non, va déranger, pression, moi sinon je botate et créer un problème et créer un problème. Et du coup yo par erreur, OK, kobimana moi si mon matadi et otie zemi. Et après aux jolies c'est ça non après aux jolies ndako na matadi parce que monique moi moi sinon exact. On évolue. Au début, c'est là qui studio Mogo, on a équipé Mogo très bien, c'est là qu'il Mogo, à Sofanda, et puis il y a ça là que 9 mois copies à Boti. Les raboti n'allaient pas ça, non, des abonnés à Boti, tout ça, ah vraiment, les ministres ils ont sous sommeil, il faut garder toujours maîtrise nangai. On a sali ba démarche, on a quitté Matadi. Koutani, je vous dis en tout cas, tant que mon ami non en tout cas,
parce que Koro ça appelle le Kuta, Koro c'est là pesé, mais surtout que ma fille n'a plus le lomingi. Moi vérité ça la penza pena souminité. Mais vraiment tant on a moi en tout cas mobimba nangai. Moi c'est ton mobile. Moi c'est ma jure. Mobimba nangai do elongi nangai donc so aussi ba photo nangai ya bo mwana. En tout cas textuel. Donc mobimba nangai parce que ngai en tout cas non. Tellement na mdeko rêver iloko wana talaka iloko zo zela malgré linga moi sino mingi zo yate mais ok zo quelque part n'habiter non moi si on a négligé et puis moi on a négligé et bon et pour ça là que na zongi ça tu continueras bien madame nangai en tout cas na ndo mon aka moyen na ça été ndo mon aka moyen voilà la fille a toujours na matadi a zo futela e ndaku zo futela ndaku et après maintenant au fur et à mesure que les autres poussent là moi il ko mo beso bota na mutema talaka ka buli moi mwana poussa lo mo beso bota mapena mutema na ngai envers moi si wana et yo ebikaka toza mibali ozokita matadi na cadre musala mais talakaka okoma ina des raisons musala na famille aux familles monsieur c'est comme qu'on c'était ça le problème et finalement a reçoit mes mibali choix ezala kité na moni que sikoyo ma responsabilité bandi ko kola alors j'étais obligé à kolongola na studio na zoli ndako ya chambre salon ya chambre salon bazo vanda na mwana et puis na ndinga la na zemi na ndenge arrivé ko bota susu mwana ya mibale et mwana liboso quoi dans la gini ça na 2 ans. OK. On a bossé dans 2 ans. Et Yami Bala Botama déjà? Yami Bala Botami déjà, avant na 9 mois. OK. Ça déjà 9 mois. Vraiment, na mona ndenge ya ko négliger pe bangote. Talaka geloko bando luka pendant longtemps. Na yebo zwango. Na gardaki bonne relation na madame nanga. Na gardaki pe ba bonne relation na ye. Et maintenant, il y a qui ko sala et ça la fille moko fille wana aibinga à partir à Kisasa aibinga très bien mais nga penza na eba ke penza te na eba ka penza te ba eba ni très bien na madame nangai. OK, très bien plus que Kindeko. Et maintenant et ko sala que fille wana ayaka na parcelle yo place nazuela femme wana palais ayaka wana et le ko ayaka wana mingi jour mususu yelaki na tongo nalaki na kilote na single na vendi libanda na ndosa mwa musala mwa muke je crois na ndoso kolondi ba single na ngai tout ça talaka madame moi déranger mingi zate fille wana le rakoti akesa mamna ndo sala mais abanda toujours observer ngai azo observer nga zupe na tena ya observer nga ngautu kidiba na zoibate a observer nga très bien a comprendre que vraiment ils allaient ngai tellement la numéro madame a se déplacer a sali manœuvre et tout a béni madame na Kisasa abino elia tala na moni loko moko boye awa na matadi tout ça tala a détailler makambo nyonso tous les détails possibles. En tout cas, madame Azalaki vraiment emportée. Elle a eu son yété. Il risquait de goûter à la crise. Il risquait vraiment. Ne pas conseiller, bien en tout cas, dans notre temps, garder nos maîtrises parce que preuve boye ça na muté. Yo zanaki ça ya za matadi. Mboka musika alors garder nos maîtrises. C'était difficile, mais à ça qui est fort à garder une maîtrise. Et tellement de détails au fil, on appelle ça qui est vraiment vrai.
il y a qui maté à Rwanda na koute et finalement na qui kondima on dit matin aux gens qui chassent ça tant on a zone qui ça avant d'ici na kondima et il m'a bandé ko relater ouais donc voilà bandé ko relater nga tala en tout cas na la on a choisi c'était difficile je vous dis mais na la on a choisi na talici na bien en tout cas oyebi ici quand tu outi nesika tozokende oyebi ndenge nini tozalaka nalingaka yo ya mingi epuis yo polingaka nga mingi mais problème oyelinga en tout cas oza obligé de comprendre nga parce que naza humain en tout cas nasatandaki nango te mais est arrivé vraiment nakosenga no d'abord olimbisa nga mingi et puis na bato bayoki yango vraiment balimbisanga et puis nga mona bindeni na osala pona ba mais réaction na en tout cas réaction na vraiment elle est gravistique soit qui vraiment ba décision na ya lobby en tout cas naza catégorique ndenge ça na photo kabona kaka parce que to bien tirer ya bana bolingo no nyonso et kende pas bana lelo toza boye mais au fur et à mesure bana na banda ko kola au mona ke loko moko e banda ko bota makaka na mutema na yo du jour au jour oyo e ko sala ke un jour bolingo ngana yo esila otika la na mwasi wana parce que ye azobotela yo bana et j'ai appris que bana ngo bazape bana kitoko donc bolingo vraiment en tout cas et kende mingi pa bana wana donc ngape na moni na zana ngai inutile et bana yo merci na o salingai tout ça en tout cas na mwende na salate vraiment nga na yo il faut kakato kabwa il faut to mener ba procédure nini auto sala ko na divorce na biso na bondeli ndenge nyonso na lobi ndenge nyonso to comité na niveau ya l'église ko ka pasteur ko senga vraiment basunga biso tout ça alors ils aussi mbaka kati aza catégorique vraiment catégorique voire même na bien en tout cas madame soki okosenga nga te loko nyonso okosenga nga nasalela yo en tout cas naza prêt à kosala naza vraiment prêt à kosala ngo parce que nakoko perdre yo te tala esika touti vraiment en tout cas non nako perdre moi si le roi yo te baqualité oyo oza nango nako perdre yango te tozala sincère parce que bato bazotala biso na libanda na Congo na Kinshasa tozala sincère tant que vous savez bongo eza parce que ozomona ki osali pasi mingi et que choc wana ozomona ki moi otika bongo ezate to vraiment oza sincère que ozomona ki yende faut continuer na et non moi je suis appelé sur ban merci en tout cas nasa vraiment sincère nasa sincère qui en tout cas parce que le baki na émission tout au début que kovanda eloko moko bandi ko bota manga pona moi je wana. Je ne pense pas que l'autre on est bandé au botama déjà et que vous appelez déjà peut-être nzela moko déjà et que ça appelle que moi si na ndimi na ye que biso to sungi que divorce ça mité et après yonde comme toi koye bise mu konsu que bon maman zaika a raison to kabwa bon là c'était peut-être pour ebana ginante wali kamba ebana ginante ya moment peut-être la ginanga mais na minito na so na choité donc likambo le c'est ebani boy commis déjà à niveau même ya ba et comme déjà dans les médias donc et donc vous tenez que yona mwasinayo boza ensemble malgré boti libanda oui et quand on lui vous tenez dans ça dit vous êtes prêts c'est-à-dire on continue que bota moi sur la bana parce qu'il y a plus déjà mis balé pensez au baza moi c'est mon bali to basi il y a liboso moi si mi balé mon bali ok et là ce que je compter c'est-à-dire au sein de mwasinayo toujours coaché tout à l'heure là ozo sengaye pardon pour à permettre de continuer à taper na basi wana comme ça et à simeto vous pensez que nous botimi balona otika c'est ça le problème en tout cas nasa déjà prêt à otika nasa déjà prêt à otika femme wana parce que au copé de Eliaté non en tout cas non kobaté nous signalons que c'est une artiste c'est une actrice artiste né tolobaka au permettait à ça la musala wana et compliqué peut-être parce que bamibali mingi moi si ya bali batika sala ba qui artiste et qui théâtre na ba télévision tout ça au permettait non en tout cas na permettait parce que l'artiste est éducateur en masse
Ouais, ils ont un salaire noble. Au Calabat, ils comprendre mais les lots, ils ont un salaire belé. Ma famille belé bazo se retrouver na nzela wana, nzela ba théâtre, bato musu la voir même guéri. Il est malade mais atali numéro moko boye est complètement tabiqué. Il y a un moment où il a permis à ça là parce que ça m'a bien. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que la situation est déjà bien présentée, donc on ne va pas faire beaucoup de commentaires, sauf que Toko Tsasuko, Madame Elia, il y a Moussambi, c'est eux qui ont balé, tout ces arlito, ils m'ont été qui est, tous les pétangos, Maman Nabicho, comme présentation du problème, puis tout se retrouver après pour te recevoir. Donc, le grand réalisateur Chiga Mwamba, Torusenga, pour aider Bicho pour que Madame Elia Bahati à région des plateaux Nabicho. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous continuons avec notre émission Réconciliation publique. Toujours continuer à inviter Bino, région de Bisso à la couleur télévision Tam Tam d'Afrique. Babiro Nabiso, je pense que vous bien haut pour avoir aussi Baka, que présenter Baka na Bino, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour une amitié, que ce soit pour une famille, un conflit à la famille, besoin pour ça. Réconciliation Salama, toujours c'est la Bino et puis na bandeko d'autres la Bisso na Libana Mboka na chaîne YouTube na Bino La Voix du Peuple City Abia. Donc contactez-nous, na numéro de Tchena Sawa. Nous sommes là pour vous aider. Toujours Yambasiko, Madame Eliane, pour que to solo lana yé, pour que yeba nengenini toko si sa situation. Donc je demande à la réalisation ba côté la bichoyer pour que to solo lana yé. Voilà. Oui, elle est là, donc oui, bonjour. Voilà. Aux en nos places. Nebalobara, soyez la bienvenue à l'émission Nabiso Réconciliation publique et puis merci na néondimi invitation Nabiso pour que tout mes capé ko sur la nayo situation oyo et s'est passé entre yo na couple nayo en général mobali nayo mais qui peut ko relater biso dans l'ensemble mariage dans 1905 ans bozo concevoir en amité nous avons lobby qui besoin de problème mais il s'est fait qu'il y a un peu de Malibanda jusque là nous avons un peu une version sur le robot c'est la bichonini situation à couple dans les années ni la météo ça j'arrive à parler je sais pas. La salle est ma bénini Pascal. N'est-ce pas? Ça m'a toujours que Zambé tapé sa bana. Pas si n'a pas cassé ça. Ou pas n'a na mona ino na mabete. Non na mona pas n'a l'appel moi à suspecter. Mon ba n'a za na code te na téléphone na ye. Et je suis surprise. Ya koyoka opombela nga secret oyo. Bana mi balé en plus. Pourquoi? Oui, bah on est unique à Zamba mi balé. Copine ngamoko abengenga. Parce que mbana masala asala mingi na matadi. Na ebaka kimbana akimsala ndeka kenda musala. Je me suis copine en bengenga, ça va? Oui, ça va. Boni nanda tout ça bien. Boni pas Pascal. Et c'est ça ça. Puis dans ma caméra faut la épisode. Mais au moins faut amter ma monnaie. Tala, on va y avoir comment la banane mi balé. Comment la banane mi balé? Ah comment la banane mi balé? Nanzemete ase ndenge na yebi mbai nanga akosala nga elo mwa bongoti parce que assurance nanga makasi ezaka bolingo na ye ndenge ya linganga ndenge ya asira anga ke akosala nga mabe te ata naza na bana te kopi nanga tindelenga
place bazalaki Sonia makasi parce que grande sœur nanga propre muto akende ko découvrir yango na kati. Vincent, je sais pas là qu'on vivre sous la Pascal tête là qu'on t'a la face boité non là Pascal met tout mon corps et Pascal là moi c'est mon sous je ne saurais pas non qu'on capoter. Non c'est ayo je te comprends aux en choc choc ils ont makasi mais il des bichos oh mais je pense que naro ko diriger ba émotion na yoté. Non, c'est vraiment maîtrise, on s'est calmé parce que là et on peut ça une solution moté. Tu as tout bien sûr parce que tu qui papa Pascal tu viens pour ça tu kayo. Pour apprendre que mobile na yo azana bana ni balé libanda abota na matadi et c'est les réseaux monico robo la mbali na ngwana parce que à boti libanda donc réseau yo monico robo la mbali ya ngwana. Après Bolongo sur AP Sarayo 5 ans de mariage à la ça toujours fidélité nous au lobby mais on va prendre Nassima qui a Bota. Oui, je sais que ça fait mal mais pensez que l'élément principal au Monique fait mais mabino na kokabwana za rien. Vincent dis-moi on a bipolingue ça la mabete. Mais si portera nyonso. Vincent ko supporter non supporter neti mbalanga na mwasi moko boye abana onga na za incapable ya opesa ebana ata na sali nyonso asa déjà moitié pananga nakoka sute Vincent la préférée lokona lingaki mingi afanda mwena mwasi wana na bana wana baza erré no papa ba moi ensemble. Est-ce que vous comprenez que ça mariage c'est un bataille qui a forme belle? Est-ce que vous voyez que mariage c'est un bataille qui a forme belle, c'est-à-dire forme et combat mariage il y a ils a raté que non ba pesabino déjà le rôle à livre mo bobi derrière que premier chapitre les arabes deuxième c'est-à-dire ba forme belle. Après 5 ans de mariage papa Pascal a qui tenté. Est-ce que vous comprenez qu'il a tenté que vous avez que à qui écoute nana moi si moi juizeni. Je pensais pas que ata na côté li était mais situation azalaki nango ezaki situation moko soka lobaki parce que ça expliquait biso ka koisamaki na se ya baninga moi masanga nde satanaki pete ba benga ye pas ozemi po alinga ko mingi et sango wana bandoko luka nini na kopesa yango diable azo continuer bon je peux plus parler du diable parce que bana wana baza ba être humain au nzambe mutapesi na mukili donc on peut pas au côté ça diable pas sur création zo salama mais le problème est déjà pasteur Sony parce que là, je me mets à la place il y a maman Nabiso azana choc makasi na aussi la pasteur Sony sur le côté de mamke au région de Biso. Voilà, bonjour. Aux nos places. Donc là, nous passons à la rubrique Nabiso, il y a conseil. Rubrique à conseil, tout petit parole pas à pasteur Sony. Je pense, je n'ai plus à vous, et je n'ai rien à vous expliquer. Vous avez déjà compris la situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la maman? Oyo na koki koloba na minute oyo. Toujours le juste tout ça la synthèse moquée après peut-être après caméra de tout solo la moi mingi parce que ça les cambo mon côté en un clin d'œil comme ça moi je peux solution ceux qui toujours peut-être maloba ya koloba pour aider pe bat mususu pe bazota la biso bazana ba même situation ou plus par rapport ya oyo ya bango en fait na kombo ya musale nzambe na yebi que situation oyo comme les bango les ala déjà na Bible ça existe toujours ta la bande qu'on a biso ba Anne ba mama Sarah ba Elisabeth ba sebele ya Bible to ko tanga ba ngoni tout soko tali bien bazala ki toujours na mibali na bango et mibali na bango ba yebaki stérilité ya basi na bango et stérilité basi na bango so tali bien cause ya stérilité ezaki mo nzambe. En fait, bokeh déjà pas munganga lobi que no bino mbali boza bien.
Maman, conseil gratuit dans le pays. Olinga qui est un souci parce que 5 ans au Vanina Mbali na yo mutum soso ya koti kaka et puis à côté non seulement à côté qui azali kango à côté na avantage moko boye par rapport ya ozozanga mais kobota eza synonyme ya garantie ya libala te eloko aliboso na ko yebisa yo kobota eza synonyme ya garantie ya libala te na kopesa assurance moko na Bible Sarah leli mingi par rapport ya makambo yo agara za ko sala ye mais une fois nzamba yoki kolela na ye ayebisi Abraham yoka mwasi no légitime qui est Sarah bimisa mwasi wana bolamu ya nzambe ko bimisa ya Agar na mwana na ye Ismaël ezalaki te kia boyi bango mais apusaki bango musika kolobake azalaki te oyo mwana yelaka pa na yo azali confiance eloko aliboso na ko yebisa zana na confiance na nzambe oza stérilité oza combattre munga ngawaza la limité alobino ki okobota souci ya nino kolela butu na butu lokola moyi ki okobota les sociétés na page wana mekana niko tourner soki munganga apesi avis na yeke oza eza positif okobota bongo nzambe na lola apesa kabana makam soyela kabiso po o matisa tout vie ya losambo na place olela si ça dépendait de moi mbele comme sikongonga oyo ofukama obanda koluka nzambe mobali no aibisio loko moko tsholo ba tout à l'heure que mobali no à tout moment a conscientiser kayo a kolisa kayo toujours kondima ibisa kayo ke mutapesa kabana izanani ezanzambe soki ozo espérer toujours na nzambe wana pourquoi ko désespérer obanda kolela na likambo moko esalimi oui on a dit convient pas bana ba koyiko comme obstacle soki mobali ye moko permettre ba comme obstacle soki yo po permettre ke bana na ba comme obstacle parce que bana wana koyana bango baza ba innocent bana timbaloki papa mutaloki ba nazana place na yo na yebi souci ozanango na yebi passe ozanango kolela wana ndezo prouver grandeur ya bolingo ozanango pona mobali na yo passion ozanango ndezo prouver responsabilité no ozalaki nango fidélité no ozalaki nango pona mobali na yo mais ngana koti pe na place na yo koyebisa yo ke na place olela mingi buka mabolongo nzamba o décevoir yote kozala na ba décision ferme ozana ngote ke libale sili o makambo esali boy non rapidement papa oboti simi balé ozana décision otikaye parce que olingi mingi croati ke ye kuna lingi yote to yo lingi yote ceux qui mona liboso zaki accident ya mi balé zaki na conscience ezaki sous accident de facilement andimi kotika et puis ba oya yepe ba boti bandimi kotika na ebité ba argument ni nozana ngo ba raison ni nozana ngo e ko pousser que au s'éloigner na yi mais ça l'effort que bana na bazala bien baza ba innocent bino ba boluka ki bango mais une chose est vraie ça la lokola Abraham asalaki tango yo kimbela na nzambe nzamba yebisi Abraham écoute Sarah ta femme légitime ngapena ko yebso na minicho écoute ta femme légitime fais un effort toko sala effort ensemble parce que to lingi bino to soutenir kalibala parce que c'est ça l'institution divine. Il y a des volontés au msous de luga, ce sont des volontés permissives ya biso bato mais tout ça il a beaucoup plus volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive ya bato il m'aura toujours bato un échec même na bandimi même na basala nzambe volonté ya biso batu oyo miso etutaka parce que na début le bakelo moko ba belle créature mais apparemment on a belle créature moi sina yo aleka basi nyoso mokili na kitoko qu'on te trompe pas pour ce que le belle créature comparablement na moi sina yo je veux qu'il y ait une jolie dame aza moi si ya solo donc nakoloba mingi sima ya caméra. Voilà. Merci pasteur Sony. Je vais aussi inviter le pasteur bienvenu. À Mekap et Sabi Chopé, là je peux saluer. Voilà, aux en place. Moussa les eaux continuent. Pendant que tous les baka mususu toza kolandela mais baka izo bakisama. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation?
Bon, na sepeli na pesi bande ko na ngambote. Balandi na biso bayamba mbote na biso na kombo na Yesu. Na ngina lo belo ko moko si la fidélité. Batebele bazana ignorance. Ya msoasi msoso to mbali msala ba mwasi nanga za fidèle envers ngai, mbali nanga za fidèle envers ngai. La fidélité ce n'est pas dans la présence. Baïba Gambala za fidèle tant waza loyal partenaire. Amen. Des places baïba fidélité à Mobali. Baïba ka fidélité à Mobali tant wa okutana na ba belle créative ndenge ko wana lobaki. Ce qui azaki fidèle envers moi c'est des places de ngato la fidélité na. C'est-à-dire muto akotira la kaka muto. Tu peux tout faire muto azaka ka muto. De ko Mobali bolingo yozo manifester pas ndeko oyo. Il faut toujours enlever l'hypocrisie na kati ya couple. Parce que si réellement l'amour existait, bolingo bo sala ba 2 ans, so na jeu 2 ans, au kona 9 mois, c'est ba 2 ans, 9 mois. C'est déjà quelque chose so c'est même microbe na kati na bolingo na hote na kati na famille na microbe déjà c'est umeli na kati. Ce n'est pas du jour aujourd'hui de l'autre côté ça moi si na wa to convaincre que azongela bolingo non. Tu as mal agi du début jusqu'à la fin. Bien sûr le but que moi si na ngazala maladie ngala zala maladie. Yo boti, il y a personne qui libanda robota. Parce que vous vous retrouvez peut-être bino se posa bien. Mais vous obotati. Mais la femme peut supporter quand on peut supporter avant de kimia. Peut-être qu'on n'est pas au avant de kimia. Mais pour la ligne de Bissau Mibali, tu vas roter les ensembles. L'exemple même pasteur à Pessoana. Gab exemple on a les Rolanda on a Bible mais on se paye et ça n'a pas colère. Et puis ça n'a colère. Les gens qu'on parle sont les gens comme nous. Bah extraterrestre. Abraham vivant dans mon kilo quand il est vivre pour. Elisabeth azolo babana ba vivant na mokilo biso tozo vivre do tokozo berere bango basala te tokomisa ba qualité na biso l'erreur reste une erreur les autres tozana des tribus Ismaël Kotoyo Isaac Kotoyo c'est conséquence ya babiloko tozolo bela une femme qui a des douleurs mikolo so lukakazo ata moine amona kati attaque yozo akindo soulagement na yeke bino nyonso bozo compatir ensemble bozo lukanzamba pesa bino mwana lelo yoke ko fournir mibale oya ko yibiseke na lingaka ka yo mwana tika yo ezate siko tango mo tika ezate ye pazo lukabala tango ko mwana bana wana mibale na ndako naye kati na o sentir ni nous risquons de tomber mon hypocrisie akia ko ina ba innocent ya batu avant na bango malamu te pour la douleur ya yo papa olobi bien que tant on azofana na mwasi wana abotelinga mwana mais bo moko ezobota manakati c'est dit bolingo ezoya mon frère allez là où l'amour est bandiko ya bien sûr ngana pasteur na ko tindi ko na divorce te mais kende sika bolingo ezobota déjà du fait qu'on ezobota ko to siko ezokita principe des choses c'est ça. Les autres, c'est qu'on a espoir ezali. Quand on a la mascarade par rapport à ndenge possible officialiser makambo na bino. Et ça va mascarade. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer ces problèmes. Et pour d'abord bazolanda ezala bino ba concerné. J'aimerais que pour nabato bazolanda to pesa bino tanasuka. Je pense que bon pesi point de vue na bino, mais j'aimerais to passer dans l'étape ya réconciliation comme on a toujours l'habitude de le faire. Toujours retirer dans bango mibale quelque part pour que to pesa papa Pascal temps parce que biso toujours tenir na mariage parce que femme légitime il y a papa Pascal les abongo maman Elia donc biso toujours tenir na mariage na bango bana wana basa la sujet à séparation na bango te papa Pascal a invité au bima boy maman Elia au bima boso au ya boy so bima voilà donc bo landa protocole bo landa protocole oui voilà
Elia, mon amour, mon cœur. Maman, webi place to outil. Webi nini oyo. Tokuteni na ngonga na yo. Na parcours na biso. Vraiment problème est comme linga na habité. Na habité so nini mte kosa ngai. Na habité en tout cas ngana zo moneza diable. Diable a kosi ngai vraiment. Oyebi bolingo na pesa kayo mama oyebi bolingo nini oyo famille nanga ba pesa kayo oyebi bolingo nini oyo famille na yo pe ba pesa ngai toza bien tozalaka bien problème moko ezate mama nzambe mutapesa bana o ngana uto sala na usenga no limbisa ngai en tout cas naza prêt ya ko abandonner tout na abandonné makambo nyonso malgré bazabana nanga mais en tout cas vraiment naza na choité bolingo nanga eza yo mama en tout cas na ko perdre yote na ko ka ata mukete muto asali ba sacrifice belé pour ngai ti avant to balana na lâcher boye na perdre boye en tout cas na ko kate. En tout cas, je t'informe que na koko kata mukete. Donc, naza prêt. Na yebisa yo, osenga ngata nyonso osenga ngai. Nyonso osenga ngana osalango. Naza prêt ya kosalango mama, na koko te, na koko te. Tala siko toza place mon côté. Yo za place mususu. Ngapi naza place mususu. Eza bien te mama zonga na ndaku na yo yangwana. Wana nde ndaku na yo, tomesana na ndaku na biso mama. Tomesana kola la place moko makamnyo so place moko na kola mkana tongo na tala boyo zate yom tomesana ko sunganga ko sala we sengeli osala na ebité na zoko kate nzamba yebi pourquoi tiaki mwasi pembe na mbali po na ko sunga ye oza aide semblable na ngai mama vraiment na ebité sifo na fuka mama na ofuka ko swa na kombi oswa ni po na ngai et lelo perdre ngaka kaboy et ngape na perdre ka kaboy mama. Limbisa ma belle, pardon. Limbisa. Zongisa pena mutema sima, limbisa. Le pardon est une puissance qui libère. Oyebi, une église n'est pas pasteur à Ipsarabiso. Il peut aller dans l'enseignement oyebi. Pardon, ça a une puissance makasi. Na bonne délire vraiment. Nous avons toujours la disposition na yo. Bolingo nanga ezande pa na yo, eza pa mwasi wana te. En tout cas, na lapi, na ebelo ke kosa ingate. Akozanga pe ndokite famwa, na ebité. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous évoluons avec notre émission Réconciliation publique Tautu Kolanda. Nenge couple na biso, Bautu Kosolola. Nous voulons que savons sur la carte plateau pour que tu aies conclure. Nous reconnaissons que c'est une situation qui est très délicate, que c'est pas facile pour la maman Nabiso à mettre décision mais comme on vous avait promis que Torubunda, nous allons nous battre pour que couple et Kabonaté parce que que la femme légitime c'est maman Elia. Donc notre réalisateur Shiga Mwamba côté la biso couple na biso pour que toye ba ninge toko silisa émission na biso. Donc on est en direct baro kota na bango. Voilà. Oui, maman, vous en notre place monsieur Pascal. Pasteur, bienvenue. Juste 2 minutes. Na onyoso papa Pascal a lobby envers maman la bicho avec que la décision n'est pas aussi ces missions. Juste 2 minutes au rôle bala maman Elianine. Bon, ngai naza na position ngai na changer on le loté par rapport à qui pasteur parce que la nature reste la nature. Douleur c'est kazanango biso stolandi. C'est pas facile à résoudre dans le lot. Il faut tout le monde avoir hypocrisie. Et là, ça m'a bien, ça m'a bien. Donc, on soit ici ma caméra, de te revenir, de te bon ça pour la tina. Merci. Pasteur Sony.
ngai conclusion nanga kandiki ndeko nanga lobi ya koloba mingi za kasima caméra mais une chose est vrai que tout a impossibilité balingani mingi moi c'est alingi mobile na ye mobile pas alingi moi sinaye parce que kuna kotali ndenge papa andimi na misu ya batu nyonso mukili mobimba afuka maliboso moi si parfois na ndako azala kankoi afuka magate mais lelo afuka mi c'est la preuve bolingo ezo jair kat na ipona moi sinaye et puis balobi silence anko ezala kaka pona koliate elobaka pe mingi parfois fatigue parfois lingi parfois boinaye silence ya maman ndé to ko découvrir en après. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup na osenga bino bo regagner ba place na bino. Merci. Pendant que to lukato yeba ko conclure na couple na biso. Mama Elia. Bati. Conseil de na sali na moni ba alliance te pas na bino mbalé. Yo bolongole ba alliance déjà ou comment? Alliance na ina tikela quel kolambeto. Parce que ils ont servi à l'autre. Otika ke likola mbeto. Na tika ngo likola mbeto avana kanga valise na ngala kende pa na biso na tikela alliance na parce que yé a sala au moins une année à la ta alliance té. Raison o ya zwaka alliance na kaka musapi na et comment munene. Na mona so alliance té. Mais j'ai vite compris que à la ta alliance té parce que atia est pas à l'aise. Na place aux hypocrites. Je t'autorise. Zala na mwasi na yo na bana na yo bosananga Mama Elia non Vincent parce que atuninga na yebisa nini ya ko salela nga faveur penza onga na sengyo na minute o salela nga oublie-moi non koko sa hypocrisie bongote parce que comment il ko fanda na ye eloko mabe bota malakata mutema na nga na linga na ngate non lingate na partager on a moi si donc Mama Elia, on partager na moi si me soutenir pas le but que ceux qui bokabwani na ye ceux qui ont accepté à continuer na motion na bana na ko pour récupérer bango baza bana na bino quelque part moi na mobala za moi na ye non za hypocrite te na koko boko la bana wana tie donc décision na suka après tout ce que les pasteurs ont dit papa Pascal Ngalobi décision na suka ça ni Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que nous avons pour vous avoir présenté les problèmes. Donc, nous avons essayé un peu de travailler à niveau et à plateau. Maman et les lobby qui est aligné sous thé. Mais nous, on n'a pas encore dit notre dernier mot. Il y a eu une décision à y. Papa Pascal Ago Luka Bisso parce que Azana Posa va se réconcilier. Bisso pe na émission objectif na Bisso ezali bongo koluka que divorce net ya ba kabo et ça m'a ressuscité. Mais comme maman elle est à tenir, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. De continuer toujours qu'au travail et dans nos prochaines émissions, je pense que Toropé Sabino suite et nous croyons, nous restons optimistes que de finir qu'au faire revenir maman Elia na décision. Merci na équipe Mobimba, il y a Couleur Télévision où bah assisté Bicho, je vois le grand réalisateur Shiga Mwamba, je vois les Dupro Moscou. Merci na Parousia Issa au caméraman assuré, merci na Daryl Diwantesa, merci na Chiparando. Merci pour l'assistance et merci na bande de retour pour assister Bicho Lelo na bande de repé tout au besoin na bino la situation au main. Comme on vous a dit jusque là, toujours travailler na des cas où il y a qui comme le troisième cas, nous continuons à travailler et nous sommes convaincus et optimistes que dans les prochains jours, vous aurez un résultat positif. Mais vous qui nous regardez, n'hésitez pas de nous contacter pour que to Soumabino. Voilà, to comme il y a souka émission Nabiso, on sait la maman Elia, c'est Pascal, bo région Nabiso. Et bo Tokinde, bo Kenabiso, donc voilà, vous continuez. Voilà, chers amis téléspectateurs, pasteur Sony, c'est bienvenue, donc merci pour la présence Nabino. Je pense que tu vas continuer à travailler, donc voilà. Je remercie vraiment l'équipe Mobimba et la réconciliation publique. Vraiment merci. Nous sommes à Malamu. Émission qui est toujours liboso.
Et ngai nazo garder toujours l'espoir na ngai. Nayebi ke na ya pamba te. Nayebi ke soki na ye awa eza pona zo solution. Vraiment nazo garder toujours espoir na ngai na désespérité. Naza vraiment toujours serein. Nazo garder toujours l'espoir na ngai donc je n'ai rien à perdre là-dessus parce que na ye pas na bino. Nazo garder toujours espoir na nga. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'effort na bino parce que bolinga ki bo aider ngai. En tout cas vraiment merci de tout mon cœur. Et na koka ko supporter te bino moko so bomi tie na place nanga. Mutu moko te ko supporter humiliation. Pour moi, c'est vraiment difficile na vivre sous na Pascal dans la maintenir décision nanga. Merci.